Biloko fallait avant de raïb Sarabango qui dans l'équipe Ouera c'est normal. Assez ils sont déjà apocalypse qui à l'équipe Ouera bosu wane bibito kamwe na ngwande. Pas de falim raïb Sarabango. Ouais, oleka olobakino oleki Ouera. C'est de bito cha tout ça la podium. Énergie Ouera bibisa. Koyemba Ouera yemba. Na ba énergie biso to bimisa on retrouve monter dans ba concert il y a 30 minutes à ba fali alors il faut à la respect les leçons aujourd'hui chance au banai kolia bikedi au kolia frites faut pas ko bossa dans la idéologie il y a place aux arabes fanatiques il y a wenge. Tu vois qu'il y a la maison mère derrière solo, qu'il y a la maison mère. Parce que il y a un générique dans la tête. Bani maka wenge simba te ba koma biloba loba bangote. Il y a des billes à Zagineti, il y a des pasteurs à Bill. Bill a été interprète nanga. Il y a un générique dans la tête. Il y a expliqué bangoka rande ezalaka. Et impolitesse la musique à Congo ba on va mis les lots. Ils ont un problème té. Ba biso pe ba doit être d'ailleurs to manka ba wera. Ngai na salaire pas ouvert. Na rata pe salaire, na na droit pas retomber. Ya. Mais bana droit mon côté. Parallèlement il y a boimba moko nanya leki ouvert, nanya leki Kofi. Kofi o wapi o leka. O ya kuku. Kofi o wapi o leka. O ya Julia. Ouvert wapi o leka. Il y a dit à laquelle elle est à l'aide générale. Comme un ingrédient diamant dans le désert. C'est faux et archi faux. Ils ont bangi na maba milaka. Na ba sentiment ba meme on a poto. Ba lo ba konere ba lo meme ba pas de tinga bango. Pona nini? Bokei poto. Na limite que nous en Afrique du Sud, sur le longwe, au logo même à fake dans poto. Ok, moi dans magasin moi t'as guest, sur moi il go boss moi ni. Et bango tout au baïwana. Bilamba tout balati ils abdoulo zandu ba on a poto. Ba soma ina zandu ba kelo poto. Zandu ba bonnet ba au moins ba manette bien té, ba pantalon bien té, mais ba ko finga batum bala ebele. Musu soka zo finga muto akanga myambe tout moko boye. Azuka dra na sime monana. Dans temps musu zo fazi place moko ya kokoso. Mais écoutez à bango po ba kokola ba kobota ba kobala. Banana baena ba malédication ya ko insulter batu oyo basala na ba page ba Facebook pour na ko dénigrer d'autres artistes basala ba page Twitter basala na ba page pour ba dénigrer batu ba komisa batu na bango mais un jour ils vont comprendre que non batu tout basala misala pour que musique à Congo et qui bien. La plupart des bazana na suka landela ba bonné na bango landela ba dudun na bango au mona mutata musu na dudun na malonga tanyo so bauti na Kinshasa na za bauti na ngona louvoir balobi Kill France Télévision ne makam oza bezuka ba film bien otala ba émission bien Kill France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minté salande makam abonné massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais nous attendons la personne mon master mo ça la émission programme Yannick Wenge Yannick Wenge Yonde Makam Kill France Télévision ne makam salande makam. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission, le Koutana Musique, avec aujourd'hui Yannick Wenge et Lina Banza. Donc, les lots, tous vraiment les Sengo, il y a Mbapona Bino, c'est le Scram Poutine, Papa Mapassa. Il est actuellement ici en Afrique du Sud, moi Tourkande Zalaka. Donc, à fêter Nabiso
awa nakati Afrique d'ici on le qui mon occasion tout sur la sur actualité. Vous êtes nombreux partout dans le monde, vous êtes en train de suivre à travers cette émission, vous êtes sur LNG Congo Télévision, vous êtes sur Kin France Télévision, vous êtes à la biso partout à travers cette émission. On va parler sur l'actualité. Nakati a émission Oyo avec Céloscram Poutine, Papa Mapassa. Bonjour Poutine. Ouais, bonjour Papa Bana. Bonne santé, ça va. Nzamba sunga biso. On fête les Guinéens dans l'Afrique du Sud. Ouais, fête les Kitoko, tozala ki awa na ba patient ilolo, ba Didier Chomo Petit Jésus, ba Mekato, ba chaîne belé toi qui awa, il gars qui vont très bien. Tu fais qui jour en haut, na ta chambre nangana, mo balcon là qui. Tout ça moi barbecue les gars très bien. Vraiment merci Nabaya à toi et Afrique du Sud. Ndé ba mbaginga et puis jour en toi nous ça qui concerne des baba qui non. Baya qui m'a ba baya qui les gars très bien voilà. Tu as gars robé ta tour parce qu'il y a une States après States fait habiter excuse la Belgique, habiter en Belgique, na qui Suisse après Suisse. Na Paris Katanga Award vraiment na pesi Billy Makela honorable. L'homme de la culture, on a passé mot de place à Zali. Et dans la commune, on a coupé que l'élection Zali. Il fallait qu'on fasse un mouquet. Après le 20, et Didier Chomo au Benganga. Après le 20, la bière on a mboka le 23, on a commis boepé dans la boue. Babi tout le monde le 25 bon. Comme on a dit à mboka. Il fallait que tout ça la bonne. Tu annonces peu couleur maman bah épée de Betty. Et les gars ils vont très bien. Et il faut qu'il y ait Cape Town, il y ait Pretoria, na mboka moko lisusu boso Ronzelbeck, Rastenberg, Durban, Marisbeck. Voilà. Mais merci beaucoup. Première question dans les Poutine abimisi ndeko na biso mo albinos na kati ya toye wana surprise o saki biso to nini on esali parce que ndenge toyebi ba to ayoka kasele aussi le mondimi ko honorer pe albinos moko ay malakati ya toye ezaki nini ma biso nyonso toza batu biso nyonso to batu to kabolate au nom albinos au nom soki ponini au poni non c'est une sœur un jour dans mon groupe moko boye asa mannequin et après nos familles tout après tant on a comme dans le Lubumbashi un jour je qui j'ai fait que non azala kalwa yi soué nanga na salanai na sapi nzembo wana webi l'ours blanc nani Yann Mambo to fanatique nzembo wana les gens ba coïncidence moko boye na comprendre été Yann Mambo linga nzembo wana na nzembo voilà fleur magique et puis si tout ça libongo il faut qu'on encadre la valeur il faut qu'on lingana ndenge to lingana il faut congolais zungela molimo ya tata bon moko ekolo bon moko voilà et ça suite muswala muswahili mungala muluba oyaza pembe ya mwindu oyaza boga oyaza na mbongo te non il faut biso tous ala ba congolais sur telle place où tous alio pour ngana yo tout ngangoze logote ezaka ke tous ana makanisi moko soki ngai na yo tokaboli 5000 yo kolinga te olia ngai $10 nanga eloko esalaka ki tokabwana yango na motema moto ya mbongo omoi moto soki alingi mbongo amoni mbongo akoma lokwa nyama moko akolia yo akobebisa mpe relation likolo ta mosusu ya 1500 rand ou 2000 rand hors relation ça peut nous ramener donc voilà quoi. Ok, Lina Banza. Ok, mais merci très chers internautes. Nous sommes là avec Poutine de la musique congolaise. Bonjour, c'est Léo Scram. Et à Babo Nane Nayo. Oza welcome na Afrique du Sud. Merci. Tozo continue Balamorona Poutine. Poutine Balobi, Poutine Aza animateur, grand animateur moko o tozakani na Congo oyo azala ya minene. Babi Poutine batutu babi misamo ba petit na bango. Poutine, est-ce qu'il y a innovation wana zalaka nango ya ko créer pe école na e moko ya ba poutiniste na kati animation ou comment? Non, baleki biso nyonso to yaka na musique. Tokutaka ba papa na biso ba june na momba fu ba bileko. Biso tonto ye tokuti ba
tutu kaluji baye kokota papi cocaïne tokuti bivins rapa tokuti bato ebele ezalaki selon ngai nde nakotalela animation nde nakolingana kende koto na okende ebele bayebisanga kino nakenda kote ya tutu kaluji naboyaka te naka nango fier parce que tutu kaluji c'est un grand oyo asala ndombolo ndenge koyimbiko etikala lelo baleki na biso baya moto akoyoka mpe bango asali parce que ngai je me rappelle à l'époque moi quand tovandi boye je mosusu tutu kaluji aosukola Mercedes na ye bafana na sere na biso ngo nalinga mingi na bandal Lila Lissiki je crois Lila Lissiki na bandal bafandaka na ex na ye Mimi sere na nga ya bandal Mimi Savane bafandaka nga sikoyo nangi na pantalon na moi Versace nakiola tango na basket d'Adidas pona lekaka po Kaluji amona nga mais ane pe omona nga te wana aosukola sikoyo voiture de na Saint-Tropez et puis na kwa ya ba Milton Zonza donc na kwa ba Milton Zonza na Prince Kasavu bwana na si kwa na ya Tropez ba fataki ba tebele ba changer rebele ba ebi yango na lekana mais lelo est-ce que Kaluji a une histoire wana sur na betité oui Alain Pelaka achwa kulenda jour mususu Là, tika mesa pona tanda ba shimbok na coin. Alain Pelaye na Canary. Akita wana ngasi ko la bile kaka. Yoka pe parce que ngazaki na tanga ba journaux trop. Ba kwaku ba visa 2000 à l'époque ba nini na sur ba tchaka biographie mobimba ba tchaka ya Alain Pela. Surtout na monier na bile yoka pela, j'étais jeune. Quand et puis comme on est n'hésitez na tanga na journée yaka na ya kosi le boko na poche na PC wana ko singa te mais a tellement na mukebu mais aujourd'hui nandingi na koli est Alain Pelaye bi asa sur na mémoire vraiment qui même papa Kengo Dondo chichi na bele Kengo monsieur Kengo Dondo ozomona ça inga la veillé depuis et puis voilà baleki na biso oyo ya musique ya lelo problème na bango eza moko bayebi mingi les autres baza ba impoli so bameli bamakaya na bango bamona neti bato fo o bango fo babangisa yo bangisanga yo approcher bango te ngana ba petit nango na ba Blaise Créateur ba Sedaka po ba chapitre baleki nanga oyo nga na pushaka bango bayebi ke nete o vie na biso matadiki wa vie na biso voilà OK lelo tomoni Céléo na kati Afrique du Sud to profiter vraiment pour parce que Céléo amona na mingi na sud to yebi ke Céléo to saka ba mike Céléo abandaka na groupement ya ba étudiants et loro nini penze motivera Céléo à côté na maison mère parce que ezana groupe on dirait moi ba étudiants Céléo aboka ba crier belé ba crier on peut kotati na musique ya Nzambi kutu ah ouais ngai na bandi na Batsenge Batsenge après Fraternité Musique Fraternité Musique après n'avait pas Dikerod Mandiango après Dikerod Mandiango tant to sali maman a succès de ba ko découvrir un Adolphe Dominguez au moi na dans Azaki possible na Nzembo wana et il fallait qu'il na ko boire un album ya vient Pascal Poba mais tombaka qui Mboshi déjà boiraka après Al Pacino m'a dit ko solliciter ngai ba venga Dios tout après tant si sûr wenge ko salama ndé tata mobichi mdai ko zwanga pour intégrer wenge musique mais jamais jusqu'à aujourd'hui na remercierai parce que ceux qui il a dit tata terre ko zwanga ndé ero na komana ngata musu criminel ndé ero ta musu na komana ngai vraiment ko bulisa pona ma makilele na remercierai tata mobichi parce que tant na komi na wenge na ebi naebi mbongo quoi donc voilà OK merci Céléo na bozo continuer na Yannick Wenge Lina banza toujours rester scotché branché na Kin France toza wana na Yannick Wenge continue na merci beaucoup Poutine na kota la yo ozara toujours
pour ça kosangisa ba musicien bazala bomoko ba musicien bazala together autour ba en anglais mais to vana to ko to lamuka to moni mutu mo boya leki na télévision abi fallait leki wera leki jibe leki fallait leki ferre leki nani leki et ça la ndeni take yo muta bolingo olinga ba artiste ba sangana mais to moni ngolobeli moko ya fallait leki abi fallait leki tina ba wendo ba nini ça la ndeni mais ça biloko fallait avant de raïb ça bango qui na leki wera c'est normal assez ils sont déjà apocalypse qui aleki wera bosi wane bimito kamwe na ngwandeni oh de falim de ça o leka o lobaki non o leki wera c'est de bito cha tout ça la podium énergie o wera bimisa koyemba o wera yemba na ba énergie biso to bimisa o retrouver monter dans ba concert il y a 30 minutes à ba fali alors il faut à la respect les leçons aux chance au banay kolia bikedi au kolia frites faut pas ko bossa dans la idéologie il y a place aux alara fanatiques il y a wenge tu vois qu'il y a la maison mère ya solo qu'ils a la maison mère parce que y a générique dans ngana te bani maka wenge simba te ba koma biloba loba bangote il y a des billes à Zagineti, il y a des pasteurs à billes, billes à Zagineti interprète nanga. Il y a générique nanga nati. Né na expliquer bangoka rande ezalaka. Et impolitesse la musique à Congo bamba mimi lelo. Ils ont un problème té. Ba biso pe ba doit traiter auto manka ba wera. Ngai na salaire pas wera. Na rata pe salaire, na na droit pas otombo. Ya. Mais bana droit mon côté. Parallèlement il y a boimba moko nani aleki wera nani aleki kofi kofi o wapi yo leka o ya kuku kofi wapi o leka o ya Julia wera wapi o yo leka il y a dit il y a la kelele à la générale il y a jibeni o leka comme ingrédient diamant dans le désert c'est faux et archi faux ils a ba bangi na ba milaka na ba sentiment ba memi on a poto ba lo ba konere ba lo muta memi ba pas otika bango pona nini bokei poto na limite que ndeko za na Afrique du Sud awa soko longwe o lo mema ba fake na poto ya OK mana magasin mo ta guest so moi go boss moi ni et bango tout ba yoana bilamba tout balati izabilo zandu ba mimi na poto ba soma ina zandu ba kelo poto zandu ba bonnet ba au moins ba maneta bien té ba patola bien té mais ba ko finga batu mbala ebele musu soka zo finga mutu akanga mbetu moko boye azuka dra na sime monana dans temps musu zo fazi place moko ya kokoso mais écoutez ya bango po ba kokola ba kobota ba kobala et puis poto ils ont dans la saison hiver, automne, été, printemps, changer ce qu'on bilamba selon le climat au monde qui et puis banda kwa batu et puis fubo kangunda et puis sobo ngunda te banda ka batu be balinga na bango sute atanga na bosi na fazi parler nao so chika lokoloka libando bando malili malili de natiki mère na seli natiki femme natiki petite mais on va nous bouler déjà au travail bien vaut mieux qu'on apporte na yo OK nous calme qui otika moi si et pas nani otika mobali et pas mon depuis voilà à poto et comment faut la respect pour biso lelo to na batu na poto ba Patrick Meka au mona ba ombre jaune batu na Imaginez bongo l'Union européenne batu nanga. Tout le monde a été archevêque de la SAP, archevêque de la mode, Fataki Mbala. Fataki Mbala. Autokoumi sanga autoloa parce que ayebi. Banana baena ba mal éducation, ya ko insulter batu oyo. Basala na ba page ba Facebook. Pour na ko dénigrer d'autres artistes. Basala ba page Twitter. Basala na ba page pour dénigrer Rabatu, mais un jour ils vont comprendre que non, tout va ça
pour que la musique à Congo et qu'il bien. La plupart des bazarana, na suka landela ba bonné na bango, landela ba dudu na bango, au mona mutata musu na dudu na malonga. Tanyo so bauti na Kinshasa na Zambie. Bauti na ngona louvoir. C'est vraiment lié. Mais c'est quoi Poutine ndenge to moni anta bango na bango sukuna na poto ko soit na ko finga na été. La roue elle tourne. Tout ce que tu fais ça va tomber sur toi. Ken piana lobini. Ba ibsaka bango soka kombe bimi basa ni baboyikota ngo ba dénigrer ngo suka na ba seni ba ko pagata ba ko panzana ba ko fingana ser na nganzo lo bagini biso kuna te to voyez attaque tout téton rien mais tout le monde va fou mais vrai neuf et on tombe sur jour Disola Barena, ça l'une des 3 arènes. Et Talinga été. Ngana Zana en Afrique du Sud. Le gars tout na bango comme sur les solo ya capacité le et ça bango ndenge. Au moins des places na faille na ngaya. Ba oka bango te là na carte. Te zola wana la place mala vraiment na quartier voilà nous sommes ici en Afrique du Sud. Place des jeux au van là, ils arrêtent n'importe qui. Tu as marla mission ba vana ba Yoville, ba vana Didier Chombo veut dire Jésus. Dans la voiture, où ils sont en Bimsangai. Celui où il y a Pembe à Jeep. Voilà. Dans la Simakuna. C'est ça. Ok, tozo continuer na Poutine to ki balobi karandike tozaka na anglais wana ka ya makamba bato poto ba ina ba dudu na zandu ba journaliste pro Fally balobi c'est Léo azokanga mana bezi ya Anse Luzolo c'est Léo azai sur actualité te akomo sala bezi na Anse po ayokama c'est Léo alobi nini na makambo wana émotion on a une qui monte encore salami maman bien au base ok yo ça la guité au film guité aux appels na repère à caméra to bien au base né Anse Luzolo et moi le bagit bilo azwaki il fallait m'en aboyer na mai vraiment de moni ba pa wetombo maki yeah Nathalie bango ba bien à base pour na oboma actualité yeah so yo ki muto ya ka base timu ko musuzu ko vanda ndako ezozika ote basali base mutaziki basali base bakangi ote basali base tu veux 20 ans de prison bien base pour limusaki succès arena na bango to ba beta arena moi je m'en fous na makambo na bango na basalata moi je m'en fous c'est ce que mon a salaka tout le temps d'actualité parce que naebi adversaire na ba jenaï vraiment ok, c'est le Tozomona le 25 février déjà, le padre Robé tapé na arena, message européen sapé na Bagolois parce que Bagolois tout ba que c'est Léo déjà nandeko na fait rigola et lié. Non mais bonne chance, oui bah si bah déjà ba calendrier parce que jusque là j'ai envie, mais on a souhaité la bonne chance, Inch'Allah il ira bien et voilà quoi. Voilà. Poutine, tu as une réaction, il y a Bill Clinton, qui vraiment, personnellement, binomi balenga la maison beaucoup. Mais il y a comment il y a Bill comme problème, Simbatika, boy. Bon, Bill son problème c'est qu'il alingara les kabatu. Il est un millionnaire, il est non, ils ont du bon côté. Makambo ya wera wana ko ba boka ki wera ça rien à voir. Bangonde balinga ki ba yinisangai na ba fanatique ya maison mère. OK. Ils ont que te ngana pesa ba conseil na bi. Bi ki to na faire boyo kana raté. Abengi miso na projet na ebo déjà ba intéressé. Oh to ko ça les années. Avant to boka ka wera. Il faut tout bien faire pour ne pas ni. Dès la salle de bon des projets dynastie dès le début Panzana. OK. On a dans mon sagesse mo boya osula baninga et tant que tout ça la business. Yeah. Mais bon ba na ba compte na ba les marquis ya ba wenge. On a après ba ko sila makamukyo ngam na boya ba boya 20 soni. Na ils sont clairs na boya te. Baboka 20 soni mais na pesi figure oyo ko sala ki e panza ninte ya projet suka na ngala tika na projet dynastie bila kindati ainda makanisi na mabe donc ngai relation
on a droit à respecter pendant le séjour tout au long de mon client. Parce qu'il nous a fait bonheur dans le plaisir. Tout ça, il va bonheur dans le plaisir. Mais le problème, c'est que Baninga Mingia, quand ça rassure, pas taxer CLO pour aller comme maison, mais tout la maison va bonheur. À ta maison, mais baby que CLO a c'est des bébés. CLO a quoi imbiko. CLO a des phénomènes. CLO a des difficiles de ça dit que c'est ça. C'est ça. On a pas fausse accusation, on a écouté, on a dit pour ceux qui au moins jour où ils voient ces arabes qui n'ont c'est le lobby pour ailleurs. Dans les ça ils zangai. Ce quoi quand je m'en fous. Par ici yo na affaire. Na ba zangai te mutonne ko loba pembeni. Ce quoi quand je m'en fous. Mais il y a une na hérité des cours résoudre la souci. Azande ko nanga zali kinanga ele ke lekate. To bon ça plutôt ta famille. Mais ce quand éternel tali yo na nzambe na yo. Na kanda mudute to ko di 2024 olinga télé pensé ça qui ça makotinga pesinga souffle de vie voilà un point entré nanga Marc Olivier Marcandi aujourd'hui ils ont 23 ans Melek qui a 15 ans Noah qui a 12 ans Melek il est en Angleterre monsieur Soubana en France et puis tout il a pour décourager Bill Clinton na invitation à Fali wa bengisa ki na arena na fait que bat boloba bino bana wenge boloba loba pour décourager mona kende poto il fallait que ça ka bongo parce que lobi wa benga mona mai ngulu OK il fallait qu'on désactiver situation là maintenant qui a eu visa na monsieur et puis voilà OK na ndenge na OK na ndenge na c'est ça voilà merci beaucoup Poutine oyetoye donc na ki ozo bimisa so loko mususu na bani na oyetoye wana neko bimisa otake yo batu balobe belé c'est le produit fini bimso oyetoye en tout cas on a fait d'ici beta ma fort na kichasa peto yoka to mona ba vie nango po ba vie na YouTube ko mona dandenge etalama e beta limusa ba générique ba mususu sérieux wana fali kuta bimisa ki formule 7 générique fali e yoka na telikola oyetoye izaka ni secret zaka nini stratégie zaka nini pour beta kangi tant on fait tout beta na stade de marché bango lo wa ba na ba konzi bakini ba benda ba konzi ba boya na beta ce qu'on a baflé mu konzi ala raté tout sopana wana tout beta et puis voilà les arabes matricage au fako beta na imika wana yo ya bengaka ancien beaucoup mestre wana qui va plus espace ba sala ba jina bango wana OK mais na baflo qui les kaka Dieu existe la roue elle tourne tout ce que tu fais ça va tomber sur toi et puis carrément peut exister et il y a un moment générique on est bêta limusa générique na voilà siko yo na minute yo projet monsieur Ezali s'attendait na yoki le projet ça pour dire mon petit Jésus des chômeurs mais tu collé en peu c'est ben mo boya moto Inch'Allah bientôt là février merci ça non mamla na awanzi déjà et toka déjà quand ndenge zalaka et puis to bakisa suna seben mo likolo et puis tout ça la douleur OK c'est Léo juste to bandi au chité déjà dans émission la biso c'est Léo ba séjour naé en Afrique du Sud albi ayaki le 23 balobi le 25 a PC la mois en Afrique du Sud en tout cas en Afrique du Sud merci pour la réponse na no répondre qui kitoko c'est Léo calendrier naé il y a 2024 est-ce que public et quoi ba calendrier il y a 2024 et puis ba yo kalsusu ba chef d'œuvre le quoi ba winza minzemba wana ba oye ba ndeni non normalement na koma yi awa na ba été ki mboka za na moi ambri ba matanga ya laki jeune Oridi aba ito beta ça rien se passer Oridi Boyoko ya ito beti et après na yotala kino aloka makile na mboka il faut kolinga tout ça ne saboter bato ba profiter parce que ba jeune de babina Siléo balinga ki Siléo ya mo na kata ba makafana bita na Kimalebo OK on a arrêté fana bita pas patient on a arrêté je crois qu'il va ba kundi ngana okenda Cape Town OK na sina retour nanga avant zonga le tout ça qui to bete lo moko pour na pe ba mémoire ya ba bandeko na biso wana OK to lukape payer ça entre tous les vacants et puis voilà quoi OK to lokola to solo li makambi ya liwa en tout cas mes condoléances na ba famille nyoso ba perdaki ba tuna ba mes condoléances na communauté congolaise nyoso en Afrique du Sud c'est le donc olobi na bana jobo tozo zela retour après Cape Town de toye ba calendrier retour après Cape Town ba moto e bo mamanano
pour la robita bandeko ba fraîchement na sama bili na kotambola likolo ya makina na bango te baza pe bandeko na nga baza pe bato peut-être bazali ba fanatique à CLO lika bana yolo oyi bana bandal oyi bana matongi ba grand na bango peut-être bato na nga c'est ça. Et voilà, on m'a tout stoppé moi moqué. Soki mutu o ya bengi singa mutu mabali nga bisanga ke no kinde. Mais des choses moi continuer toujours pour aller sanga Place à Malamu. La place à Malamu toujours et puis Congo uni, et ça toujours si malanga président Chris Welo. Président Chris Welo. Président Gauten Passia Ilolo. Président Chris Welo. Président Passia Ilolo. Karambo éternel patron. Mouvement bazar ou linga président Bassage Petit Jésus. Président Bassage Petit Jésus parce que na robema sango ya Congo unity na mboka. Vraiment. Masango Congo indika ndingi zalaka et puis voilà quoi. Ok, c'est Léo, on a pu si Yannick continuer le sous-sounayo. Tout ce comme souka. Ok, c'est Léo, message pour na souka pour na public qui souka ya Jobu avant que Captain Tona ya bato Captain no baozila déjà. Un message na ba Corsi Mangaribi, c'est Léo azoya déjà, yeyo APC là déjà. Non, bato nyonso balinganga na Cape Town, boyebi ki na lingaka bino mingi. Toya wana to beta to sepelisana. Corsi Mangaribi, yebi Trezege Muzala Demidier, Yomogoyebi et puis Nani Mutunangai, Youssouf Fourad à double boss. Nasi Sepelaka comme d'habitude, Moussala et Salama, Touya, Tournia Tamboumana, et puis voilà quoi. Merci, vous étiez bien sur Kin France Info, la votre servante Lina Banza. Mes salutations à tout le monde, gens de Cape Town, Batunion surtout au Bazlandi Bissona Céléo. En tout cas, Torozwali sous artiste et temps, Wazon a sous na Jobu, Poto eba calendrier na e totala, Nyon surtout papier atalatala na Jamestown Céléo yeyo, Mobali ya sans hydroquinone lokola yo yeyo to yambaki elelo. En tout cas, Poutine, Poutine azaki na biso lelo abimisi innovation na kati ya musique, ayeli biso tantine na biso azal binos mendeko na biso, eza innovation moro et déjà que la musique na salama te muto ya nango tout rami balé donc c'est le déjà ça les prix. Merci vraiment de bonnes choses. Na lingaka et tout ça la musala. Yeah. Ngai sert na biso poupée Barbie. Poupée Barbie. À côté na clip. Vraiment batu nyonso ba moni clip ba sepeli. Et puis apporter en plus na l'opposition nae au batu mingi bamonaka ki tozana bango te bamoni ki toyambana parce que ngam na invité ki tina kolwezi na joli chambre nae na joli pe lombard de chambre nae balali bien na bango aller retour fouti bambongo na bango bazongi et puis on a commis vraiment merci na Congo Inimo Bimba le président des sages Didier Chombo merci vraiment na kayo pe sutoza awa kaka na grâce ya Petit Jésus Didier Chombo le président Patient Ilolo président na biso Gauteng na kati ya Congo Ini président na ya Congo Ini ezokende kaka liboso tozo to silisi sikoyo en tout cas na tiki yani kwenge apesa pe salama na yo. Ok, voilà, merci beaucoup. Poutine, mon message est ça pour la bateau Batali Bisso, Bazul Bakou, mon message pour ton cabana, t'as moi qui kimbo te ça la bien. Ouais, vraiment, on a pu se faire son beauté. Baba Linga Rasseli au scram. Vraiment, tous en Bisso Awa. Bambo Kawa va pembe, ni bagina besoin de Bisso. Tout comme on a au Cape Town, tout soit décision bien pour na. Pour le moment, concert à Mikem qui n'a pas à Djobourg. Moi, quelqu'un beauté. Bon, beauté dans la junior Bongo Union européenne. Freddy Ndongala, la robot sanaté Christian Chadi Voando. Sans oublier l'offre le Fombo. Oui, bon, le Fombo, pas sur Ali. La robot c'est sous beauté. Na Petit Jésus. Na président congolais. Patrick Mavungu. Président Patrick Mavungu. La percée. On a goûté beaucoup de ngai, à mon anipété, même Kinia, à mon anipété. Rombox à mon anipété. Mais le message est que le roi Oya, aux Anabango déjà. Aux Anabango, parce que bien aux déjà. Ouais, donc la personne va rembourser des places Bazali. Vraiment, tout Bundara est long pour le Congo, et puis tout Bunda est long pour le fléau. Il y a beaucoup de Kabouani, il y a peuple congolais, il y a jeunes congolais, Namboka Moupaya. Vraiment.
tobunda tozala ensemble. Voilà. Na katanga kuna pe ba je oyo tolinga toyoka o ba kasain na ba katange to boye loko wana to telemela yango toza batu ya tatambo moko ekolo moko kotibo moko vraiment nzamba za na bino kimeza na mabele na biso ya Congo. Que vive la RDC. Peace and love. Voilà, merci beaucoup, c'était la Poutine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Sylva Fiamat. Sylva Fiamat. Sylva Fiamat. Mbote dans l'Afrique du Sud. On a ancien garde du corps. Il a fait Laurent Désiré Kabila. Et c'est Mbote Sylva Fiamat. Merci beaucoup, le président Obed Enza Ounoila, NG Business Solutions, agence assure, au Tindi et Komi. Pourquoi pas, dans le président Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Merci beaucoup, dans Patient Ilolo, car il y a Sylvie qui voulait, non? Sylvie qui voulait, très bien. Sylvie qui voulait. Na petit nangai Gelor qui voulait. Gelor qui voulait. Na Mao qui voulait. Voilà. Merci beaucoup famille qui voulait. Bonne guérison à Kinshasa. Voilà. Merci à tout le monde. À nous revoir. Balobi Kin France Télévision ne makam. Oza bezuta ba film bien. Otala ba émission bien. Kin France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi biso toloba minti. Musala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wengebe. Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais. Nous avons la personne mon master mo sala na émission trop Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision ne makam. Musala ne makam.